to bandi programme na biso tokosenga nzembo leur chant d'ensemble et pour la prière d'ouverture tokosenga repas ya maman révérende Rebecca. Merci. Silwanzambi ukansila mukimwana kyame Silwanzambi 1, 2 Silwanzambi ukansila mukimwana kyame Tela mese salukya ngunza nzambi Tusalila salukya nzambi mukeleka Tusalila salukya nzambi mukeleka Enza ya vima manitwa kuluka Toboni na bolingo na bino misato ya kuli Nzambe tata mwana pe Nzambe molimo santo Nzambe ya mawa ya bolingo ya kimia mubateli ya tango nyonso papa simokimbangu kiamani papa nini naloba na tango yo na sengi na bolimbisi pamba te na mikoki te na ya na miso na yo ya solo batata bamama bafukami mpona koyeba ete likambo oyo esika nyonso tokutanaka soki na fete ya oyo ya misato tokobelelaka nanu yo ntango tobeleli yo yo ofungoleli biso nzela yango papa boponami ye epai na ngai mokolo ya monene le 14 décembre 2024 oyo mokolo oyo mama Selo mama Hortense azeli yango bambula na bambula mpo ekokisama na papa José nini toloba papa elikya na biso ete tango oyo banganga nzambe na basi banyati na esika oyo na papa pasteur azali liboso po ete asalisa libala oyo papa lata ye lata mpe biso nyonso po ete ebandeli na yango ti suka tozali na elika ete yokosi obongisaki depuis kala tika nde ete mai maso na bato bazali nano na nzela bakomi nano na esika oyo te papa kanisela bango po ete bakoka na kimia bakoma mpe tosepela ensemble cérémonie na biso tozali ete yo ozali liboso ozali mpe nsima bongisela biso na Nzambe na yo oyo nyonso banganga Nzambe lasi moke akotaki ezali pasi mpona kobongisa me yo nde osalisa ye bongisela ye na nyonso ebandeli ti suka yo ozala tata biso tozala bana po ete tokoka kopesa tata na mama mapamboli ya makasi na mokolo ya lelo oyo kokende na bango na ndako na bango libela na libela na nkombo na Nzambe tata mwana mpe Nzambe molimo santo amen amen na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu tokofongola mokanda na biso ya Nzambe tokotanga ya liboso mokanda liboso tokozwa mobeko na Exode 20 de 1 à 17 soki tozwi etangeli ezali boye ngai naza na Bible ya lopoto donc la lecture est la suivante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi
de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Toleki na autour du chant. Si tu peux. Nalibala nangai, nzamba pamboli, nzamba pamboli. Nalibala nangai, nzamba pamboli, nzamba pamboli. Nakimi masumu na sepelisie, nakokisi mokano naye. Esengo ejali na baye, bakokisi mokano naye. Esengo ejali na baye, bakokisi mokano naye. Nalibala nangai, nzamba pamboli, nzamba pamboli. Nalibala nangai, nzamba pamboli, nzamba pamboli. Nakimi masumu na sepelisie, nakokisi mokano naye. Esengo ejali na baye, bakokisi mokano naye. Esengo ejali na baye, bakokisi mokano naye. Esengo libala, Nzambe asepeli. Esengo libala, Nzambe asepeli. Esengo libala, Nzambe asepeli. Esengo libala, Nzambe asepeli. Akokisi mokano na Nzambe Molimo Santo. Tata jangenda Molimo Santo. Apamboli, 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 apamboli. Esengo libala, Nzambe asepeli. 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 Yo
prendre notre deuxième livre qui sera lu, tirer le message dans Genèse 2, verset 18, puis nous allons prendre le verset 23. Genèse 2, 18. La lecture est la suivante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit sans vis-à-vis. Au 23e verset, l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tobondel. Na kombo na bino misato ya bule, papa ki solokele lokelo, papa jalonga na kiangani, tata jangeta tima kati na bino, to moni mokonza lingomba, tata simoni kimbangu kiangani, mwanda luti. Mama mwilu, mama ya bana, to bele li bino. Po ete biso, elika, ezale pai na bino. Epai ya kokimela, ezali lisusu te. Papa, merci. Sélection Oyo, sali na mokolo malelo Oyo, pour notre croix, vous allez témoin. Il y a union, il y a couple Oyo. Tozongi sur Botondi, Peto Komisio, Poete Yo Yibitina. Au Pesipso Makasi, ma colonne de Boutingomba na yo. Papa, encore une fois. Tozongi Sio, merci. Yango to sengi na yo, papa. Assistance na yo, banda et bandeli, kinosuka. Espoir na pso ezali ete ndenge yo sélectionné ba angelu o ba ozala témoin sélection ezali qualitative. Nzambe na biso lata biso matoi o fongoli motema o fongoli o ya bonzambe pe to comprendre rôle na biso papa Simon Kimbangu loboko na yo likolo na biso nyonso o ya mabe o pikoli o bwaki o kotisi kimia o ya yo tata molimo mosanto papa lelo to lakisi bino ba futur marié kino toko sukisa bango déjà bako balana yango to sengi assistance na yo lipamboli na yo na komba tata mwana pe molimo mosanto amen. Exode, c'est le livre de la loi. Nous avions remarqué que les deux livres que nous avions lus, et Genèse et Exode, l'auteur est Moïse. Donc, c'est Moïse qui a écrit ces deux livres. Mais Moïse nous parle de la Genèse. Moïse nous parle d'Exode. Déjà en ce temps, Moïse n'est pas né. Moïse vient naître après la Genèse, parce que la Genèse, c'est la Genèse. Le début, le commencement. Donc Moïse n'est pas là. Mais Moïse écrit, il nous décrit, il nous explique la genèse du monde, la genèse de toutes choses, la genèse des hommes, la genèse de tout. Il n'était pas là, Moïse. C'est pourquoi beaucoup de savants mettent en doute que l'auteur des 5 premiers livres, le Pentateuque, n'est pas de lui puisqu'il n'était pas né. Ils oublient qu'il y a un Dieu puissant, il y a le Saint-Esprit qui révèle et qui a ce pouvoir de révéler tout. Et qui nous dit même, avant que tu ne sois né, Ngai na yebiyo na sinaponakiyo. Quel est ce Dieu merveilleux? Et ce Dieu est parmi nous, il est entre nous, et ce Dieu nous a choisis, moi et vous, afin que nous puissions œuvrer dans son entreprise. Donc, soyons heureux. La loi Mobeko, c'est ce que nous disons. Jésus le résume en
une grande allée, comme il dit, je suis le chemin. Donc pour y arriver, c'est la loi. Mettre en pratique la loi, ça nous rapproche de Dieu. Mobeko ezali nzela ya lobiko. Et Christ est le chemin. Il ne dit pas qu'il est l'un des chemins. Non, il est le chemin. Donc c'est le sens des mots, c'est le sens des articles. Je suis le chemin. Parce que dans la vie, il n'y a qu'un seul chemin. Évidemment, qui mène à Dieu, à la gloire. Entre-temps, il y a peut-être un deuxième chemin, et large, est le chemin de perdition. Ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous positivons. Nous sommes les ouvriers du Saint-Esprit et nous essayons d'expliquer et de marteler notre doctrine à nous qu'on appelle le kimbongisme. Que vous soyez élève en classe, quand vous ne comprenez pas un chapitre, une équation que vous ne comprenez pas, au coquille jamais que résoudre un go. Parce que, au comprendre un côté, même si tu pries, même si on te donne 5 litres de maille en kamba, même si tu vas de maille à Sima au Dindi, au Pimi, au résoudre un côté, parce que tu n'as pas compris cette équation. Mais pourtant, Dieu, il a le pouvoir. Il en a ce pouvoir-là. Au yékolité à PCE en gros. Mais, biloko tout, assez à PC dans un quart. Au lingo yeba, yekola. Le un quart appartient à Papa Simon Kimbangu. Tout ce que nos, c'est-à-dire que bon, pas nos gamins, nos enfants, bamindele, oyo basala. Ezali Mayele, il y a Tata Moulimo Santo, celui qu'il appelait un quart. Et il nous a promis les 3 quarts. Donc, et là, il faut tout comprendre yango. Biso, toye awa, pona mariage. Toye awa, chacun de nous doit jouer son rôle. Celui qui chante, akumisa nzambe. Naba instruments, na voix, to jouer rôle na biso. Et toye ba pourquoi toye mokolo lelo oyo. Dieu nous a choisis pour qu'on soit des témoins. Oyo kaka ba mbangi ese ba ange ese de biso. Ba ange likolo pe bazali et na bango na biso réunis pour la réussite de cette cérémonie. Oyo ezali très important. Donc quand il y a cette conscience, on ne peut pas venir pour être témoin à une grande cérémonie. Et surtout, la cérémonie est sacrée. Tu viens avec des robes oyo, tout le nyoso ezali en exhibition. Donc, parce que tu n'as pas compris le message, tina, il y a mariage. Et il faut te dire que mariage, ezali, il y a les tatés. Non. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, mariage, et Outa Likolo et Kita. C'est-à-dire, on s'en est accaparé. Donc, quand on parle de mariage, tout de suite, il faut penser à Dieu. Donc, mariage, mariage, je ne sais pas quoi. Oh, mon colonel Ibala, il faut mon... Non, mon colonel Ibala, il faut oser la sûre n'a quoi arracher ma pamboli. Mon colonel Ibala, il faut oser la sûre présentation n'angai et ko sepeli sanzambe. Parce que aujourd'hui, c'est Papa José qui emmène sa future épouse
na hôtel ya tata Nzambe pour na alla kisaye Nzambe oyo mosungi na ye. Donc on vient pas na mariage na ba je ne sais quoi aujourd'hui pneu ya vélo au tena matoi. Aujourd'hui ceux qui tapis au tena kingo. Déjà notre Dieu nous le défaut ce genre de comportement. Donc oyo ezali une fête sainte. Mais tema na biso to fongola biso to yiko zala ba témoin. Il y a unification na bango. Yango wana toto saka mais pour na tosa il faut comprendre les bosso et loko wana onga na tosela. Donc tu viens pas à un mariage, une cérémonie sacrée na taille basse na sima le wana mo bébé. Non. Tu n'as rien compris. Et ezali soni. Biso banganga nzambe, biso baboti. Il faut toi apprendre doctrine absolue bien pour nous transmettre en haut éthique à la seko na seko. Parce que déjà nous si on ne comprend rien, mais qu'est-ce qu'on va transmettre par banana biso? Que du néant. Donc il faudrait d'abord qu'on comprenne pour que la transmission est à la réussite. Et puis banabazwa batika na seko na seko. Mais ce que nous vivions en Europe, on le voit dans des médias. Les mariages qui manguissent. Mais attendez, mais quel accoutrement! Ton père biologique est dans la salle. Ses amis sont présents. Les ecclésiastes, les pasteurs sont là. Une gamine de rien du tout. Moi, na moke. Tolo libanda. Pour na ba tata na ba yeba nini. Que tu sais cueillir une mangue. C'est quoi? C'est ça l'éducation. Auto ya ko pesa na bana na biso pour na tina ya libala. Tata pa ko lakse tala mwana na yo oh bana poto. Mais non, c'est la spiritualité. Fais ton devoir. Soit tu repars à la maison, soit tu changes ton accoutrement. Si on va même plus loin dans la spiritualité, au koki comme mangambo, que quand le Saint-Esprit rentre, dans Monica Tolunayo, azongi na ye, botutu nyoso revient sur toi. Mais toi tu le sais pas. Tant on peut faire que beta, ou quoi que c'est moninga bali sepe là. Toko tala bino, ba jeune fille, ba jeune garçon. Les parents vous suivent. Et une jeune fille comme ça, un exemple typique, une jeune fille comme ça, otoko mona bizale liandenge wana. Et lobby, mon fils vient, il veut t'épouser, ngana kunjima. Mais je vais te dire non, parce que je sais que spirituellement, tu es vide. Qu'est-ce que tu vas apporter à mon fils? Dans votre foyer, au combat de la Nzambe ndenge nini. Déjà dans l'âge nayo, batata mi bimbabaza awa. Tolo libanda. Mosusu wana, tellement que awa ça qui cassé, sa poitrine sort, ako yeba même beaucoup de choses. Je dis, mais attendez, quel est ce scandale? Mais moi, na wana, a botami na nzetete, a botami na bateau, des parents qui manguissent. Œuvre na biso, les œuvres divines, tout ça les langues bien, tout transmettre yango bien, tout yeba tina yalibala, c'est un sacrement. Donc ils ont cérémonie oyo sacré. Même toi mon Jimmy, ozana ba pasi, kaka na sacrement, nzamba ko yaka tango pamboli et entre temps tu bénéficies parce que oyo est sili. Donc l'avantage est dans notre camp. Soyons conscients. Kaka Moïse a yebsi biso la Genèse. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous avions lu dans 18. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 18?
qui n'est pas bon. 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc Dieu a remarqué que quand il a créé ce monde, il en a fait des couples, des animaux, de toute espèce, mais sauf papa Adam, qui était un singleton, qui était tout seul. Et Dieu a remarqué, il dit non, 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 il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudra que je lui fasse pour son aide être mon sousou. Et l'histoire, nous le savions, que Adam a été mis pendant un long sommeil. Et d'une partie de sa côte, il a créé Mosunginaye. C'est ce que Moïse nous explique. Et les philosophes bouddhes, ils disent à Moïse, tu n'étais pas né. Qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est la relation spirituelle du Saint-Esprit avec Moïse, que nous tous nous savions qui était Moïse. Moïse était de connivence, un oint de Dieu, Moïse. Et Moïse était choisi pour qu'il sorte les enfants d'Israël en Égypte pendant 4400 ans qu'ils étaient en servitude. Moïse azalaki ko solola bien na Nzambe et Moïse respectait Dieu. Mais Moïse nous explique cela parce que Dieu, Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, l'a révélé cela. Adam qui sort d'un long sommeil, un profond. Dès qu'il se réveille, on lui présente devant lui une sublime, une magnifique. Mais Adam, directement, il se dit, ah, enfin, voici celle qui a été créée par une même chair que la mienne, par les mêmes os que le mien. Oh, mais attends, Moïse, tu reviens d'un long sommeil. Qui t'a dit que cet être-là a été créé par rapport à ta chair? Tout de suite. Parce qu'il était devant un Dieu révélateur, Papa Simon Kimbangu. Il n'a pas besoin de te le dire comme ça, non. Il te transmet. Et c'est ce qui nous manque actuellement, ce genre de relation. Et encore, ce même Dieu, Papa Simon Kimbangu, qui avait donné le pouvoir à Adam de nommer tous les dons, c'est-à-dire que tous les animaux qui existaient sur terre, les espèces, la Bible nous l'explique, qu'il donnait à chaque. Donc si aujourd'hui on appelle chien, c'est Adam qui a donné ce nom. Et le monsieur se réveille d'un long sommeil. Dieu ne ravit pas ce pouvoir, il laisse toujours ce pouvoir à Adam. Tu as nommé tout ça, tous les animaux, tous y existent, mais sauf la dernière créature. Et Adam, de connivence avec le Saint-Esprit, il a compris le message et il dit, celle-là, on l'appellera femme. Parce que c'était son rôle, c'était son pouvoir. Ce n'était pas n'importe qui de donner nommément les appellations de tout ce qui existait. Ce pouvoir revenait à Adam. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le verset 18, qui n'est pas bon d'être seul dans la vie, un homme. Papa José, il s'est senti seul un singleton.
ça ne résout pas assez de problèmes. Étant kimbangiste, Papa José, le futur marié, il suivait comme tout le monde dans les médias, chez lui, puisqu'il est de la Grande-Bretagne, il regardait les terres des GTK à la direction centrale, les CD, les vidéos des GTK, et il regarde très bien, il dit « Ah, mais cette maman-là, on dirait que un coup de foudre l'a bouleversée depuis la Grande-Bretagne. Batatana ba mama, to sala mosala tata nzambe na kimia nyos. Papa José, ce n'est que les médias qui ont fait à ce que qui découvrent Mosungi naye. Atali bien, oh yo clip ya GTK nini. GTK m'a dit non, ça c'est le GTK central. Donc à Kinshasa, perturbé de cette image, il paye le billet, il sera à Kinshasa. Il arrive à Kinshasa, le GTK maire, il fait ses enquêtes, il vient vivre son œuvre vis-à-vis. Oh, mais n'y na monaka, na télé, est-ce que n'y est? Ah, maman Orti, innocente. J'étais qui est? Elle ne sait pas que Bomengo, Izoya. Papa, je savais courage. Mbotema. Heureusement qu'elle n'est pas comme les autres. Quoi, tu me connais? Comme toute chrétienne, bonjour papa. Namona ki yoka kana ba CD, ba théâtre, ba DVD oyo les grands GTK. Aux amours na GTK, vous allez yo, on a trop allé bien. Et c'est ce que Adam avait fait pour la première fois. Quand il a vu Ève sublimement. Parce que ça n'avait rien à voir. Parce qu'avant il vivait avec quoi? Il regardait que des animaux, les simponchis. Donc, il était là, entouré des animaux. Là. Il appelle Laurent Goutou. Laurent Goutou, viens ici, va me chercher l'eau. Comme Laurent Goutou avait une poche ici, il court à lui tenir et il met l'eau dans la poche. Il vient. Mais là, il trouve un être sublime. Et aujourd'hui, la réalisation, il y a Rêve, il y a Papa José et Salami. Ce qui maman Orti, j'étais qui a bien à théâtre à Boïnaï, j'étais qui a bien à la répétition à Boïnaï. Batana maman, casté le lo oyo. Ah, n'est-ce pas le baga? Quand même le bouti ou chômage ou awena. Mais le coup là, à tout ça canaillé, j'étais qui? Théâtre, à salle théâtre. Et moi, dans le mot qu'il m'a dit, la Grande-Bretagne, bah pointe à la télé, bah pointer la télé. Le lo oyo, bah tatana ba maman, et c'est mon abisso, biso nyoso, toko kembela yango. Donc bisondi, bah témoin, il y a moi histoire à moquer, oyo, tombe qui qu'on résoudre, qui n'est pas bon. Donc celui qui est toujours seul, ça la kaka mosala na nzambe. Ndenge bazo filmer boy, moi na rappelle bien. Maintenant akutomo, il y a moi na nzambe. Et ko futa nango. Donc conscience elle comme on a biso, tozala na yango, to transmettre yango très très bien na banana biso, ce qui te komi wana moke oyo tozui tika ete to batela et botambuma. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Tout est le mato bonela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne les offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire
des siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aussi loin ni babala na kate pona kitoko ya libanda babala na kate pona mbongo kana bali vwandu pasi nanga esili babala na kate pona kozwa mokanda libala ndenge na lobi ezali institution ya tata Nzambe. Lelo oyo tango tosengaka limemia tozalaka na limemia biso tomonaka makambo ya bonzoto oyo koyaka spirituellement tu le sais pas. Papa Djanguena nous le disait, ba ange et pas molimo centre azali balingaka makelele te. Même tant to vandaka côte à côte se toucher ke wana biso tango to koli bazo peksa biso yango. On ne peut pas s'asseoir, tout se toucher que t'es. Et combien de fois? Téléphone, c'est juste un objet. Yo moto, ceux qui déjà téléphone, vous avez la capacité de maîtriser le téléphone. Vous maîtriser. Ça dérange une fois, ça peut arriver. Mais quand ça devient répétitif, et comme une ligne, sacrement au épisode de Yeli Awa, kozalana yote auteur ya kozangisa moto na pamboli. Kozalano na poa wana te. Lelo au Juda, poa o ya mema, ba pesa pe kombo ya baiser puis Juda. Donc ba tata na ba mama makama na biso to sala kambo na limemia. Et surtout, tout comprendre que la cérémonie na biso batina ya makambo na biso ce qui te papa mamanza te ake bulomba kupakeriko ndomba za kuzambi nana tuna yeke papa siko ndomba ya pieza negele mututi ti ake na ye. Papa Djanguena nous dit ce qui est na ba année 80 ou 90, il dit une parole choquante. Les 10 ans passés, mon père n'a béni aucun mariage. Ça, il le dit à Kinshasa. En 10 ans à Kinshasa. Mais combien de couples peuvent se marier? Mais plus de 500, plus de 1000 couples. Son père n'a béni aucun mariage en 10 ans. Mais bah, oh, bah, balanek na période. Mais pour eux, vous êtes mariés. Mais pour Dieu, vous êtes mariés. Mais vous voyez, mon colonie. Et quand mon colonie dit que mon kilo, on a premier poste. Vous voyez, on a pété un diamant. Mais on ne te connaît pas. Sur la liste des mariés, tu n'es pas. Parce que papa, son père n'a pas à Pamboli en côté.
Donc, il y a la conscience, il y a la cérémonie de biso. Allez, tout bon Dieu. Na komo na bino misato ya bule. Papa biso lokelo lukelo, papa jalunga na kiangani, tata jangenda kuntima. Papa to bele libino. Misato kati na papa Simon Kimbangu, kiangani mwanda ludi, mwanda velela. Nguya ezali pai na yo papa Simon Kimbangu kiangani. Yo zali makasi. Ozali libanga ya talo. Nzambe na ngai. Oya biso ya mabe limbisa. Libala euti na yo na likolo okitisi yango na se po ete ekoka kozala epai na biso nzela ya lobiko. Papa soki opamboli yango te ekozala na biso pasi. Yango oyo tosengi assistance na yo papa Simon Kimbangu. Kiangani molimo mosanto papa biso bana na yo tobongami pona lipamboli oyo yo kopesa tozwa yango. Yango oyo tosengi na yo papa oyo nyonso ya mabe mosika na biso bana na yo oyo poni po tokoka kozala ba ange ba témoin ya cérémonie oyo yango oyo tosengi na bongeli na yo bakita baprotégé ki no papa yo kopambola nguya na yo eyengela kati na biso mpe omela seko na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosanto. Amen. Nous voici tous réunis devant Dieu et les hommes pour unir par les liens sacrés du mariage et selon le rite chrétien l'homme et la femme assis devant nous. Que l'on se souvienne que ce sacrement fut institué par le Créateur lui-même. Il doit par conséquent être administré selon les rites de l'Église dont son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est le fondement. Ce sacrement du mariage que nous recommande le Seigneur va dans l'intérêt du couple tant par la consolidation de leur union, l'entente, l'amour mutuel pour garantir la stabilité et le fondement spirituel de leur foyer. Les conjoints ont pour nom Papa Luseva Kweno Giancanu et Mama Lusosa Mambu Hortense. À l'attention de toute l'Assemblée, je pose la question suivante. Ça, c'est pour l'Assemblée. Quelqu'un parmi cette Assemblée connaît-il une cause, soit un litige pouvant m'empêcher d'administrer ce sacrement à ses conjoints? Si tel est le cas, qu'on en fasse part maintenant et publiquement. Car après cet instant, ni après la cérémonie, aucune déposition ne sera prise en considération. Je laisse quelques secondes pour atteindre 1 minute. Une minute écoulée, donc comme je viens de le dire tantôt, que ça soit après la cérémonie, que l'on se taise à jamais. L'Église ne recevra aucune dérogation, aucune plainte. Le temps est passé, nous tournons la page. Pour les conjoints, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons poser la même question aux conjoints. À vous, conjoints, sachez que toute union conjugale non accomplie, selon les exigences du Christ et de son Église, n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne jouit
pas de ces divines bénédictions et qu'il est obligatoire pour tout chrétien de contracter le mariage coutumier et civil monogamique. Toute entreprise humaine dont le fondement ne repose pas sur la parole de Dieu est semblable à une maison bâtie sur le sable. Le serment que vous allez prêter ce jour est capital pour garantir votre foyer contre vents et marins. Ceci dit, étiez-vous librement venu contracter cette union? Avez-vous connaissance d'un motif pouvant m'empêcher de vous administrer ce sacrement marital? Non. 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 Pour le conjoint. Je disais, moi, Papa Luceva Bueno Diakano, déclare en vérité ce jour n'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de m'unir avec Maman Lusosa Sambou Hortense par les liens sacrés du mariage. Moi, Maman Lusosa Sambou Hortense, déclare en vérité ce jour n'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de m'unir avec Papa Luceva Bueno Diakona par les liens sacrés du mariage. Papa Luceva Bueno Diakona, acceptez-vous de vous unir à Maman Lusosa Sambou Hortense, de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour selon la volonté de Dieu, de ne pas la négliger, de la protéger et lui apporter secours, de la traiter avec respect, dignité, de la garder toute seule durant toute votre vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans le dénuement. Acceptez-vous cela? J'accepte. Maman Lusosa Sambou Hortense, acceptez-vous de vous unir à Papa Luceva Bueno Diakano, de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour selon la volonté de Dieu, de ne pas le négliger, de le protéger et lui apporter secours, de le traiter avec respect, dignité, de le garder tout seul durant toute votre vie, dans le bonheur, comme dans l'épreuve, dans l'abondance, comme dans le dénuement. Acceptez-vous cela? Oui, je l'accepte. Maintenant, vous allez répéter après moi. Donne le micro. Je commence par répéter. Je prends toute l'assemblée ici présente. Je prends toute l'assemblée Ici présente. ici présente.
et Christ pour témoin. et Christ pour témoin. Je déclare que moi, Je déclare que moi, Papa Luseva Kweno Diankano, Papa Luseva Kweno Dialukano, accepte de prendre accepte de prendre Maman Lusosa Sambu Hortense Maman Lusosa Sambu Hortense pour épouse dans les liens sacrés dans les liens sacrés du mariage à compter de ce jour, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare selon la volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Moi, Maman Lusosa Sambu, Moi, Maman Lusosa Sambu Horti, non, je prends toute l'assemblée ici présente je prends toute l'assemblée ici présente et Christ pour témoin et Christ pour témoin et déclare que moi, Maman Lusosa Sambu Hortense, moi, Maman Lusosa Sambu Hortense, accepte de prendre Papa Luseva Kweno Diankano Papa Luseva Kweno Dialukano José pour époux dans les liens sacrés du mariage à compter de ce jour, dans l'abondance, dans la pauvreté, dans le bonheur, comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Cantique et Siloémi. Dirigeant. Je te remets cette alliance. Symbole de l'engagement. Que j'ai librement pris. De vivre avec toi. Dans l'amour. Et la fidélité. Pour le reste de mes jours. Pour le reste de mes jours. Je te remets cette alliance. Je te remets cette alliance.
Symbole de l'engagement symbole de l'engagement que que j'ai librement prise j'ai librement prise de vivre avec toi de vivre avec toi dans l'amour dans l'amour et la fidélité et la fidélité pour le reste de mes jours. de mes jours. Lusevakwe Nojankana Joseph et maman Lusosa Sambu Hortense viennent de s'unir par les liens sacrés du mariage conformément aux prescriptions de Dieu. Je déclare par conséquent qu'ils deviennent époux et épouses selon les exigences du Christ et son Église. Vous ne formez plus désormais qu'un seul corps. Notre Seigneur Jésus-Christ déclare, je cite, que nul ne sépare donc ceux que Christ a unis. Que Dieu vous bénisse et veille sur votre couple, qu'il vous accorde sa bonté, sa grâce et vous donne la paix. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu, créateur et protecteur de l'humanité, fidèle à tes promesses d'amour, sois témoin aujourd'hui de cette union et des engagements que les époux ont pris l'un vis-à-vis de l'autre. Donne-leur la force, accorde-leur ta bénédiction afin qu'ils puissent respecter les commandements et prescriptions. Assiste-les dans leur vie de tous les jours afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu accordes à ceux qui te craignent et que tu reçois dans ton céleste royaume autant que tu as fixé pour chacun de nous. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ, notre Seigneur et le Saint-Esprit. Papa Simon Kimba. Isso foi
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec les époux et avec nous tous au siècle des siècles. Amen. Merci. Papa et maman, basili babalani, bakokisi oya bango mokano. Moninga bali. Sepela. Moninga bali. Sepela. Moninga bali. Sepela. Libala oyo, libangwa miye. Libala oyo, libangwa mina kombo ya Nzambe. Libala oyo, libangwa miye. Libala oyo, libangwa mina kombo ya Nzambe. Talo pete na pesi na yo ezali ndainanga. Omiso mabana banzambe bazali temwenanga. Seli walikabola biso na yo e papa. Seli walikabola biso na yo e mama. Seli walikabola biso na yo e papa. Seli walikabola biso na yo e mama. Omiso mabana banzambe bazali temwenanga. Seli walikabola biso na yo e papa. Seli walikabola biso na yo e mama. Seli walikabola biso na yo e papa. Seli walikabola biso na yo e mama. Seli walikabola biso na yo e papa. Seli walikabola biso na yo e mama. Libala oyo, libangwa miye. Libala oyo, libangwa mina kombo ya Nzambe. Libala oyo, libangwa miye. Libala oyo, libangwa mina kombo ya Nzambe. Biso simplement Osiris. Bandeko bauti Osita, bauti na nom. Ezali chorale ya Papa José. Baroto balingi basepelisi. Lokola biso na biso esili, tokomi na biso avant social. Pour profiter quand on a cadre et sengo, beaucoup de gens qui ont été bo sendinzela. Chorale Yerusalem. Nambe ikutondele, utudido matondo kwane, ipangi fuzi sompane, mulongo edulwa velela. Nambe ikutondele, utudido matondo kwane, zipangi fuzi sompane, mulongo elulwa velela. Nzambe ame ikutondele, utudido matondo kwange, zipangi fuzi sompane, mulongo elulwa velela. Nzambe ame ikutondele, utudido matondo kwange, zipangi fuzi sompane, mulongo elulwa velela. Ubaindula Nzambe ame, ubasakumuna Nzambe ame, basimba nzolau bakala yengwizani mulongo lwau, nate yembaninu lufakaka luku bafambasa. Basimba nzolau bakala yengwizani mulongo lwau, nate yembaninu lufakaka luku bafambasa. Ubaindula Nzambe ame, ubasakumuna Nzambe ame, basimba nzolau bakala yengwizani mulongo lwau, nate yembaninu lufakaka luku bafambasa. Basimba nzolau bakala yengwizani mulongo lwau,
nateyemba ninu lufaka kaluku bavambasa ubayindula enzambyambe ubasakumuna enzambyambe basimba nzolau bakala engwizani mulongolwau nateyemba ninu lufaka kaluku bavambasa basimba nzolau bakala engwizani mulongolwau nateyemba ninu lufaka kaluku bavambasa. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Espoir du monde, Église universelle. Ah. Mosala nyonso ezalaka na salaire. Papa na mama bauti mosika. Mama Orti auti mosika pona kowela likambo oyo. Kimbangiste oye. La patience paye toujours. Le lopoyo bifuti ezwana. Certificat d'abino yangoyo ya mariage. Évidemment, c'est juste un papier que nous sommes en train de voir. Mais la signification est très très colossale. Ça, c'est plus que tous les diplômes du monde. Même si vous emmènez 18 doctorats, devant un certificat divin, le certificat a plus de valeur. Parce que ce certificat, évidemment, ce n'est pas n'importe qui également peut aussi recevoir ce certificat. Et ceci vous ouvre la porte des cieux. Au premier poste, quand vous respectez
avec ce certificat vert. Le contenu de ce certificat, Église kimbangiste, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église kimbangiste, siège international Kamba, certificat de mariage numéro 005/12-2024. Pour monsieur, nom, post-nom, prénom, Lucevaqueno José Diallo, de nationalité congolaise. Nom du père, Mavakala Faustin. Nom de la mère, Mbala Joleta. Village d'origine, Kumbi, secteur Gombe Sud. Territoire Mbanzangungu, province de Bas-Congo. Avec Madame Di Lusosanga Lusosa Hortense. Nationalité congolaise, père Zola Émile, mère Kinzembo Marty. Village d'origine, Kimpete, secteur Timanti. Territoire Mbanzangungu, province Congo central. Se sont mariés religieusement dans l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, à Liège, le 14-12-2024. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 9:5. Fait à Liège le 14 décembre 2024. Les témoins, le révérend Toula Lufoma Hippolyte et maman Tumbu Mbuku Julie. L'officiant, le pasteur Nganga Prince. Ceci vous appartient. Il faut l'accrocher dans votre salon pour exposer votre réussite du côté marital, spirituel. Allez, merci. Que Dieu vous bénisse là. Allez, Moninga Bali. Diplôme Oyo. Biso nyoso to Bunda to Zoyango. Les alitines. Papa José Kaka Boye Kaka. Bouti Mosika Kaka Boye. Ceux qui te commis wana, biso, to silisi na biso. Donc, ma protocole.
Oyez, espoir du monde, Église universelle. Kamba oyez, Kamba oyez, Kamba oyez, Ikutaka tatazami kumishu yetata bwana velela Eulwe, Embazie, Ilungu bia ukulwe, Esengoto esengote, Kiese foka kiese kwe, Tsai foka tsai kwe, Papa Simo Kimbangu Kiangani oye, Papa Simo Kimbangu Kiangani oye, Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Wale Mizola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka Soki tokomi wana tokopesa suite ya programme na biso ndenge se déroulé. Tokobanda nanu premièrement la décoration ya Maman Hortense pamba te ye azali mwana jeteki et puis azali dirigeante dans chorale ya jeteki. Simana yango bazali na senete ba représenter. Simana yango Maman Hortense akoyembisa lisusu nzembo na chorale oyo ye a évoluaka. Simana yango tokena ba communiquer, tokena ba salutation. Après la remise à cadeau, après tu vas libérer ça juste pour quelques minutes pour nous permettre de réaménager ça et puis deux ans pour nous relier comme là. Après souka ya feti na biso. So to komwa to ko tamingite to ko senga na jeteki ba zwa relais. Pour ngai na telemina no wana na komba dans peli mo santo. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Mama Luso Sansambo Orti, choriste du groupe théâtral kimonguiste de la paroisse de Liège au Royaume de Belgique, au nom du président général du groupe théâtral kimonguiste, je cite, le révérend Jean Sikoti de Mouchéché, au nom du chef de service de chant à la direction générale, je cite, Papa Paulin Dianguitoukulu, et en mon nom propre, Maman Amélie Biangani, dirigeante du groupe théâtral kimonguiste de Liège, je prends l'engagement de vous décorer à l'occasion de votre bénédiction nuptiale avec Papa Luceva Kweno Dialukano José. À cet effet, toute l'équipe de la chancellerie ainsi que les membres du groupe théâtral kimonguiste vous présentent leurs très sincères félicitations et vous souhaitent bonne chance et plein de succès dans votre union conjugale. Équipe d'honneur, à mon commandement, cantique pour la mariée. Kembo, Kembo, Eba kundi tuyangalala. Kembo, Kembo, Eba kundi tuyangalala. Kembo, Kembo, Eba kundi tuyangalala. Équipe d'honneur, toujours à mon commandement, cantique pour la décoration. Zambi wa vova, voa tutukala, votuzizila, votuzizila, votuzizila. Zambi wa vova, vocendo tubaka, votuzizila, votuzizila, votuzizila. Équipe d'honneur, toujours à mon commandement, Matondo Kwanzambi. Matondo Kwanzambi, Matondo Kwanzambi, wakatuzolele, sinungandi bidungande, ozando kembelwa, Alleluia. Matondo Kwanzambi, Matondo Kwanzambi, wakatuzolele, sinungandi bidungande, ozando kembelwa, Alleluia. Matondo kwa Yesu, Matondo kwa Yesu, wakatuzolele, sinungandi bidungande, ozando kembelwa, Alleluia. Matondo kwa Yesu, Matondo kwa Yesu, wakatuzolele, sinungandi bidungande, ozando kembelwa, Alleluia.
Matondo kwa mwanda, matondo kwa mwanda, wakatuzolele, sirunyandi milungane, onzambyo kembelwa, aleluya. Matondo kwa mwanda, matondo kwa mwanda, wakatuzolele, sirunyandi milungane, onzambyo kembelwa, alléluia. Ainsi prend fin la cérémonie de décoration de Maman Lucien Tsambu Horty, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Faki pour la sortie, s'il vous plaît. C'est quelque chose de beau, de fort, et de grand. Aujourd'hui, nous GT qui, nous avons la joie. Nous avons la joie. Nous avons
joie. On est vraiment en joie. Car à ce jour, ce 14 décembre 2024, nous fêtons un mariage. Un mariage. Quel mariage? Le mariage de notre maman. Maman? Notre maman. Il y a des autres. Oui, notre maman. Maman Orti. Et le bal à moi, il y a un molimo au centre. 2024, année à Makam. Et puis, il y a un biseau à Liège. On va y faire dans ma barre. Si on a lobby, hein? À ce moment-là, on va côté ni. On a vu ça, on va nous sous. Elle est montée, hein? Si je suis un sujet sensible, si je me rends sensible, les soirs, tu me dis pas si. Parce que tu vas ma copine, c'est pas grave. Vous êtes là, Nana, il seulement la bête là. Il seulement on a bête nous au CP là. Non, bêta. Bêta. Bon, va Nana Kimia. L'isongo, tozali na mama moko boye mama moko acheté qui aza na paroisse ya Mbinza na Mbinza na kanso ye excusez-moi Mbinza Denvo azali na paroisse bana mama na zali sujet moko ba polling ba tunyo suka ki songi bilo mo yebi ba to lingoma na biso tout monde ba tika raté maman là je pense que boyebi maman moi ça la dimite yope taya ba angelou voilà maman au poso moko tellement chocolat frappant après non peut ça vient commander la souka boyo kana lisolo maman na batu baye ba âge na été poso otali maman ngo na poso na ba bébé là tu te couches na ye c'est 22 ans c'est là côté mususu maman na bon on la cassette ya kala kala ya jeti ko ilenga lenga azala ki ba cassette wana siko maman na ashkuli c'est siko ya onde ezopesa batu pito pale so batali ekomika maman na ajni maman na obala mukolo nini ko pete maman na obala nini batika te mais boy maman ye équipe etali ata mukete maman na kaka ye kaka otala kianga ni maman na ka nzambe na ye etali ka mutongi bato batongi batonga ye etali ete boy maman ya bizaï na ye lundi boy place Zara soirée mardi église mercredi jeudi soirée vendredi soirée samedi dimanche Yoko, quand on nous soit pété. Maman na kotinga manaika na kotinga manawana na kisware na eka na kishiki na eka na banyoka ya mama na répétition bipai te bipai maman na zima pambo limo sa kote nini kianga ni mama yoso kenda ba boîte kianga ni nde maman wana donc ndenge na bisa kibino ya za poser lokola kianga na loba ki soyez posé ça posé fais-moi confiance elle a fait confiance l'obité zamba monelinga passe pona lelo na koma mutu na lelo na benga mama makingani kanga na sacrifier pivi na ra na lelo ba comment dire yo si ala la loba kaka yo za kiti yo ko sala ka na sala yo
ya solo ngolo mu bisambo efutaka kitoko kaka ndenge boyoki alobi mama wana basacrifice oyo yasali lutendele oyo lutendele matadi mayo alala na mabele na ndako olingo azwi ye musika azalaki ne kaka nanu simple choriste kaka na jeteki atikaki bino amati niveau akofatema na tena nkongolo dirigeante apa lomwe po nzambe atikaka mutu te fa matao kaka likolo akomisi ye nani botuna adepute na gouvernement tata Simon Mbango depute mobimba esali makambo abwakeli mamati abwakeli atili biso take na Londres ya kuna nde masolo wana bandeko na ngai exemple ya kitoko ya kolanda tofingama totiolama na biso kasi toyeba objectif nde yango mama na biso oyebaki objectif résultat emonani siko ozala nani ozokende kaka boye nga na bandaki osusu bien te mama monani yalingaka na ye orti na français moi c'est papa José. Changer identité. I love you. Évangéliste. Maman dit, maman c'est le quoi? Et comme c'était complètement déjà papa na maman tala déjà niveau beaucoup bien on a kati ngomba ce que ça bénédiction na nzambe te ça bénédiction nani maso bozwa ki na kiselo na pasteur évangéliste papa ya onde futi bino lelo boboti couple na bino lelo epesi ndima nango mamorti na papa José biso badaje tekito yebisa bino nini mayo nyonso bozwi na kati ya lingomba mpe na kati ya baposte na bino bosalela yango na kati ya libala na bino mpo yango nde moto ekota mbuma kitoko nzambe azalaki na bino na ebandeli nzambe aza na bino lelo azala na bino Papa José la maman Orti. En tout cas, le groupe théâtral Kimangiste vous souhaite ses sincères félicitations. Nakoku misayo Nzambe Namaye Osale Ningai Eloyo Nakoku misayo Nzambe Namaye Osale Ningai Eloyo Tika na sanzola Alléluia. Yelelo ebeti lelo
mokolo yo libala na ngai Jete kiyoye. Soki tokol mwana mbala moko. Pour que nous puissions vous saluer. Faki.
maman Hortense oka kotelema po toka kopesa bino mbote Faki. Tika topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo tata mwana pe molimo santu boyendo vanda na bino so toko mwana tokosenga na ba parents ya ba marié soki bazali kati na biso bakoki kotelema po topesa bango mbote ba parents Faki. Tika topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo tata mwana pe molimo santu bolendo vanda na bino Liège ye amankengi jili boka kotelema po toka kopesa bino mbote Faki. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, église universelle. Moninga Abali! Sepera! Moninga Abali! Sepera! Moninga Abali! Sepera! Toto kumana tokote kusaba na kiso tozali bongo na mama Hortense Lusosansambo. Ye azali bongo mama diagonesse pe dirigeante na chorale Jeteki. Ye asala ekobala na bongo na papa José Luceva Bueno. Ye azali bongo diacre responsable pe chargé de évangélisation na paroisse ya Stokwele. Na yango tokosenga bango baka kotelema pe tokopesa bango mbote Faki.
oye! J'étais qui oye! Maman Hortense, à Balito. Azoken d'Angleterre, toi azoken d'été. Pika to pesa bangombo te na kombo misatu ya bule. Na kombo tata mwana pe molimo santo. Bole do fan de rabino.
tozali komona bongo ezali koreki ya mboka Belgique.
mpona kosepelisa bandeko na biso bakokisi mokolo kwa lelo tozali bongo na paroisse Saint-Paul, tozali bongo na Saint-Paul. mikolo ezali koya peut-être lobi après lobi. Hollande, France.
Na kombo ya Nzambe Tata, Mwana, Pe Nzambe Molio Mosantu. Tata Nzambe, Nkolo Yesu, Papa Simon Kimba Okiangani, tozongisi matondo na bolingo lakisi biso mokolo moye. Nani ayebaki yango ete le 14 décembre ekoye kozala na esengo ya motindo oyo. Bana na yo, Mama Hortense na Papa José, baye kola pandai liboso na biso, bandeko na bango pe liboso na yo Tata Nzambe. Yo nde osalisa bango na parcours oyo babandi na mokolo malelo. Oyo bayaki koluka tozali na elikia ete yo Nzambe na biso opesi bango. Simba bango, tambola na bango kino, suka ya tango na bomoi na bango awa na se. Tala bana na yo to uti bipai na bipai. Nantina mosusu te, nantina na esengo ya koyako kabola esengo na bandeko na biso. Tango yo to komi na suka na ba seremoni oyo to bandaki. Solo Nzambe to lobana yo nini. Biso tozali na kondima na Nzambe oyo to bondeli Nzambe ya solo Tata Simon Kimbangu moko kisi na bilaka ete bana na yo bayaki bakozonga na kimia moko na epayo ya utaki. Etango yo bandeko babongisi pe mwa eloko po ete tokoka kolesa mosuni. Yango biloko ezali kosalama na bandenge na ndenge. Mingi ezali kosala mpasi na banzoto. Tosengi na yo Nzambe na biso. Opetola yango e contribuer na santé na biso kasi epesa biso pasi te. Ba epe bazangi na mawana yo okanisela bango. Ndenge toyaki na kimia soki ngonga ekoki ozongisa moko na kimia soki tokutani su na mbala na sima tokozanga te kozongisela yo matondi. Kimia na yo kaka tosengi ndenge tobandaki na yango tosukisa pe na yango na nkombo na Nzambe Tata, Mwana pe Tata Molio Mosantu sengelaka maso. Amen.